Ce que la acte oh ya sali ko benda bag ko zo bag na maboko ya artiste Dadju spirituellement ezala ba signaux mabenga subliminaux subliminaux ezali ba signaux oh derrière ça il y a un message tout geste oh salamaka en public qui abatu oh mutasala ngo expressement geste wana ezalaka toujours suivi par un message parce que niveau ya artiste comme Aigle a coquille jamais devant ces grands publics abenda e bag po ayebi ke bato ba filmango ba koloba ayibi ba caméra pesa partout ce que tant amoni mutu moko bazo bouger monde aye automatiquement il faut ayeba eloko nini ezala kati na ye OK azala nini eloko nini oyo esala ke pas comme na makambo ozo comprendre ce qu'on a kata vidéo wana kozwa zoke eloko so tala tidi ya Dadju afongola ki munoko ko kamwa donc andima kiteke akoye ko bimise loko na lobo nzamba isenga monika panda ba matanga ou dès que ba kunda ndeko so Diane ezana ba comédienne mususu oyo ba besoin maladie et puis ba vanda na bandako na ba maladie wana donc ba maladie yango eso utaka na mbudi kuna na DS oyo nazoloba ezali andeo ya parts oyo nazoloba ezali eloko oyo ba kaka ba comédien ba salaka ya basi kaka tamba épargner kiyo na kata dossier oyo nzamba yebi parce que zaki mama do bangi basimbisa zaki touche mne basimbisa kiyo tant même émission na bandoleka bon tema ki nzamba pesanga pe opportunité au pousse na ponga notre bandi lelo te nzamba isinga ke mission moi na moi wana c'est une mission c'est une mission ya ko détruire vie artiste. Donc, pour ne pas citer son nom. Mais il faut autant un combo artiste na biso parce que ils ont un message. Aigle. Pas l'andarabiso, fali pour pas Aigle. Après un long moment des auditions, voici le moment des quotidiennes. Pour une aventure inoubliable, ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Les 60 talents de Madjabou Talent posent leurs valises à Zanzibar. Sur des magnifiques plages, une vie de rêve dans un hôtel face à l'océan. Contre toute attente, nos talents feront face à de nombreuses surprises. Désormais, ne manquez pas les quotidiennes de Madjabou Talent à Zanzibar sur YouTube et nos chaînes partenaires. Merci, joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez content en Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne Moko, Saratola TV. Vous abonnez, vous m'avez content en Aïe, mais vous signez la Barça. Nous avons 10, il y a équipe. Nous avons un Suisse, il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés, na Saratola TV. Vous avez un contrat. Merci à vous. Bienvenue sur votre chaîne d'actualité Saratola TV. Je suis la votre blogueuse, influenceuse, animatrice des émissions en ligne Saratola que je suis. En tout cas, merci beaucoup Nabalandinio sur Saratola TV et Ndenge Bolandarabiso de partout dans le monde, Bisika Bozali. Na émission Nabiso il y a Zip Zap et les autres Rosala et l'ongona prophète Ézéchiel Wabishima et ceux qui vont moni prophète Ézéchiel Wabishima bini c'est que makamba koloba Izali. Donc na part nanga tokomeka kosola na ye makama matanga ya papa na biso o autei kokufa apôtre Mbiye que son âme repose en paix. Tokomeka kosola makambo ya pasteur Denis Lessi na pasteur Marcelo. Tokomeka pe kosola lisusu dossier ya bag ya artiste Fali Ipupa na artiste Dadju.
et tokoyoka pe message nini prophète amemeli biso na mokolo lelo na makambo etali mboka to ba comédien to biso ba chroniqueur. Sans plus tarder, je dirais un grand merci na Madjabou Gospel, émission Madjabou Gospel, un grand merci na Nzambe, un grand merci na Papa Diego Milito, un grand merci à mon équipe technique, 15 Bassel derrière la caméra, Paul Mukendi, Mona Soukaba Mukendi, Don d'Olive, Brenda, Maman Brenda, na Fondation Saratola, en tout cas, Babi Tokomi, na rentrée scolaire, ba maman, ba papa, bato bozara na posa rosunga borphelin, to kanisa biso nyonstu, bana bitike, bana balabala, ba enfants abandonnés. Oyo ndambo tozala ngo to meka kokabola na bango bana pe ba meka kozonga kelasi. Donc merci beaucoup na bino nyonstu. Bocha déjà ba commentaire, bo benga na ba téléphone parce que mosai na nzamba linga loba. Bobenga ba comédien, bobenga ba musicien, bobenga ba pasteur, bobenga ba chroniqueur, bobenga ba tunyons tout communauté congolaise ba diaspora, bo partager déjà émission oyo, toyoka nini oyo prophète Ezekiel ayeli biso na mokolo ya lelo. Montréal soko zali même langage nanga, fungoelanga caméra pour na présenter invité nanga. Bonjour prophète. Oui, bonjour maman Sarah Tola, Nzambalo la pambola yo. Merci papa, bonne santé. Oui, santé est vraiment la merveille, Nzambazo batela biso. Dès toloba toujours bitumba ezanga kate, mais Nzambalingi bitumba wana ezala pour biso tolonga nyonso satana bongisi biso. En tout cas, merci beaucoup papa. Yambo to kota vraiment na kati ya maman na likambo o ezali na réseaux sociaux et na kolingana nukopesa ba maman moko mibale, ba couple mibale. Couple wana elandako mingi moko na Dubaï. Merci. Maman Gina Amatou motema ya papa Aaron Amatou le prince de Dubaï et na maman Amelia Mweba la private de Orlando Domingos bambote na bino. Prophète nako kende no simasimate boni nanu itonga ya mbotoko ta boni musala nzambe boni bandimi. Voilà, et ton boni ba retomber à appel aux autres. Est-ce que vous déjà appel à ba comédien? Vraiment bon, d'abord etonga eza malamu, nzamba zo batela du jour au jour bana nzambe bazo ya penze belé, ba biso balanda biso na Saratola TV bazo ya penza bisika toza na monga fu l'église eza kuna. Et puis ba comédien bazo benga penze belé. Ceux na lobi penza bazo benga te c'est que naza mabe. Hein, vraiment bandeko na biso merci na humilité bazo benga ebelé. Kutu nakomi koloba nako sala ta église ba comédien bien deni parce que ba comédien bazo benga ebelé même na tongo tangu to sola ki nazoya na message en Zambé na émission ba comédien ba banda déjà ko benga donc bazui penda souci ba moni penda makambango eza réalité eza pe sérieux donc bazo benga mais ngai na sepeli toujours ndenge bozo benga bo continuer ko benga parce que bientôt là déjà maman Sarah na ko annoncer bino to organiser une réunion prophétique et puis prière au sala keto ke na mbudi pour to kendo kata alliance oyo ba ancien comédien ba sala ki na DS wana enfin ba comédien ba accepter donc ba comédien nyonso bandimi ke eza penda makambo ya solo vraiment bazo benga ba misu ba boya ki ba kombondi na tangati donc c'est ça. En tout cas merci beaucoup prophète tongai ka tozo pe moi un résultat. Il y a un message aux opérations qui sont comme la bande qu'on a besoin de comédien. Prophète, tokolobela makambo etali basai na nzambe moke ya mbotoko ta na message yeli biso. To uti comment na matanga ya papa mbi ya kufaki apôtre mbi et ba absence pe ya basai na nzambe za ke belé. Présentement yo pozala kité na ebité pourquoi kenda ité. Bon, problème là nous absence nangai ezala ki premièrement omoni toza batumo batu balinga bisoté donc toza penda rechercher mal aimé na ko loba apôtre mbi ngana na problème là c'est un patriarche c'est un père à moi qui n'a jamais même ba révélation ba image ezali même so pe olinga pe osengi pe lema po batu baloba ate prophète yo zara muta kufa ya na ba prophétie to na sakola il y a 2 semaines que grand homme de Dieu azo kufa asala ba grand campagne mais nzamba vandi c'est na retraite azo kufa 2 semaines et après papa ayaki ko kufa bon na boye ko lobela siri yango pona yaki na charge ba comédien prophétie pe za na
na image claire ezali nango. Donc tant on a eu qui que loko ane kokisami na yebi que papa si c'est né musala. Mais ce qu'on a eu de moi na boya ka un peu omoni rencontre entre biso na biso ba frontume za ratro. Na so ba biloko wana na linga ngote. Donc na za mutu moko so na ye il faut nzambe na loba. Vraiment ndeko famille ambi nyonso na souhaita ki bango déjà ba mes condoléances. Ceux qui absence physique nazalité apporte pas la lobby physiquement na ko za l'absent mais spirituellement nous sommes présents et j'étais présent na matanga il y a papa apôtre patriarche Mbi donc j'étais là présent spirituellement mais famille elimbisa na absence nanga physiquement pour nazalité tala oui bika ba bilongo to mona i place wana bilonga ba problème tango zo ba bilongo zo bo ke la maman de Nilesi bon bilonga ba problème te maman bilonga ba problème donc ozo mona da bilonga ba ta analyse Nilesi ba Marcelo ba ngotu ba bilonga ba problème bilonga ba problème donc génération wana en fait nga ba to wana ba pasteur nyoso wana nga na respect makasa envers bango mais ndenge ba osela misala na bango na ndenge nzamba laksanga makambo baza vraiment libanda yango siko na boya ka un peu kokotoyer bango ko mona naka yo yebi mikolo yo biso basala nzambe to victime trop ya ba enlèvement ba poison ba bébélé mais en réalité naza pena problème na bango te eloko nde boya na boya pena ko ya pona yeba ki bilongi wane ko ya yango na boya ki ko cha matambe ba limbisa ngai. En tout cas, merci beaucoup, prophète. Très bien répondu. Dans la dernière émission, il y a prophète Denis Lessi. Et Ameka il expliqué le conflit na bangonde bakutana ikuna na matanga ya apôtre Mbiye et senga na bango ba yoka na momentanément parce qu'il fallait ba accompagner ba kele kozwa korti na aéroport ba ya nango ba kunda yango alors cérémonie wana nyosto senga ki bango ba se réconcilier. Alors comment na bango ba se réconcilier qui entre bango ba pasteur ba se réconcilier qui en attendant ndenge Denis Lessi ko bisabso ezaki pour en attendant po ba kunda Moïse, papa apôtre Mbiye. Est-ce que Ezali conseil, tous les leçons à couper ça na bandimi, tout besoin de faire voir biso que to comme une attente de la fin, ba faux prophète ango bango ba komi kobima. To bo comment l'acception que na église malonga ezate to lukanzambe na ndenge na biso na ndako. Voilà, ngala olobani ni peut-être ba papa wana ba mila ba bombe. Et vous a bombé parce que ceux qui eza bombé te est-ce qu'un homme de Dieu, un exemplaire, il y a ma génération, beaucoup de choses à mes attentes. Dans la vidéo, na moni patriarche Mukuna, on a respecté. Là, on a le prophète Denis Lessi Nzondo, prophète de la nation. Na moni yepe, mais faut voir le roi Bamban, le roi Bawela yi moi si. Nani, parce que là, c'est un protocole. Depuis ce protocole, à 500 bango pena libo kemoko. Parce que pasteur prophète Ebnani chante na biso Mbiye, azala ki wana Moïse Mbiye et puis na mona ki na droite na ye Denis Lessi prophète à nation na moni effet Moïse Mbiye azala sous chantre ta comment pasteur. Ah comment pasteur? C'est bien. Na moni est place mais tant on a moni bango ce protocole a comme ça que na moni Denis Lessi abi wa ko simba Moïse Mbiye a ko attaquer donc yo fondi ma déjà Moïse Mbiye a pasteur pour Denis Lessi sera tali yo ozu ba problème mais wana itali ndeko Denis Lessi wana itali ngai pona ngana na zu confirmation te nous sommes dans un pays démocrate donc mutaza libre lobo ya zomona nga pona nga na zu confirmation te qu'il est pasteur ou bien il est chantre ngana na moni loko ngana mona c'est un chantre de l'Éternel réserve de l'Éternel. Na moni place wana aza éprouvé vraiment nzamba a consolé et puis na komona batutani ba Paul moni prophète de la nation tali boye mukuna tali boye donc ozomona comme si que rien ça ne va pas et puis na matanga ndenge zalaka moi mbote moi nini boza moi imer moi oseka bango ozomona comme si qu'il y avait vraiment un problème parce que bazala na barando Denis Lessi avait dit ça oui total rango sko eloko wana mama Sarah étant que ba éducateur ya mans nini ba opesa na bana na biso to robotaka conseil ni ba opesa biso bana nzambe to komi na moi ba doute hein oui ba doute ya makasi ozomona est-ce que tout le monde a pu na kata Bible apôtre Pierre na apôtre Paul ba yokana te pona nini ba wela ki sote eloko moko songolo pakala bazo yokana te pourquoi donc ngai to na mona makamba boye cela prouve que za bazo exposer bango que déjà boka bango kala
on va dire que libre capilpil ici la soloté. Donc ça veut dire que mutu azana une onction té. Mais moi quand le col azala déjà musali anzambe et tira le col à moi casquette pour jamais nulle part dans la Bible ba porte bazoko discuter entre bango na bango ou bien bazana ba mésentente ou bien bazana ba tirema et tira ko sala maté. Sikoyo lelo so ba pesi bango lilo bananzambe té ya bato bazo swa no bi bakanga mi binemi. Est-ce que prophète de la nation ou bien patriarche de Konabiso Mukuna nani kati na bango bazana courage ya kosimba Bible côté ya bana nzambe ke binemi bosani ni boyokana ngana mona ka mama Sarah eloko esala ka bande ko bongo eza peut-être popularité et puis ezambongo parce que biloko wana mibale soke latio vie ya un pasteur un prophète soit na molimo na nzambe te osala makambo comme si que okomi nzambe okomi likolo na nyonso olie otika nzamba diriger yo mais yo okomi ko se diriger lui-même donc eloko wana eza d'abord mabe makasi nani yango siko lelo ngane naza boye prophète nake pas ya patriarche nabi papa mukuna impose-moi le même prix pour moi non je ne le ferai pas donner l'esprit pour moi je ne le ferai pas parce qu'il y a des gens qui baza d'abord exemple à suivre devant la caméra et autres c'est que non il y a une mésentente entre deux donc ngape na ko ça na ko se reculer soit on a un problème, je cherche Dieu dans la brousse, soit tu n'as qu'à attendre moi mboka moko na lui ba pasteur ba na ba mboka kuna o ba yebete internet te Facebook te puis pour moi bien j'expose mes problèmes. Donc et ça la biso Sony yango moni na lingara penza ko na lingara ko vanda trop na bango te même ba association o association kingandi ba prophète ba pasteur moi vraiment biloko wana ti na aussi sa mission na ngana mokili mama na tikala ko kota na ba assemblée wana te. Donc c'est ça. En tout cas, merci beaucoup, prophète Ézéchiel. Dans la dernière matin, il y a Marcelo, où est une guerre entre Ena et Denis Lessi. Marcelo a l'obaki, bato poto ba kokota lolate, surtout bato ba boakangunda. Ba boakangunda, donc bato ba boakangunda so balingi ba kota lola, il faut bazongi sangunda. Akepa mundele ndenga na zabo na kosaka nanga komo nanga Jean Bosco Kindombe. Komo nanga nani oyo? Comment on a Sarato la kuna na kosaka boy nazala mwana politicien te donc mutu tout abwaka ngunda na poto akota lola te il faut ba kende kozongisa bangunda parce que za lokuta ba changer ba identité nzamba yebi bango te alors tout le monde qui Denis laisse sa émission pour na koloba na Marcelo avertir Marcelo avant on a comme on a des questions Denis Lessi déjà parole wana to message wana oyo Marcelo a lobby yoko répondre ni noko sa analyse ni pona ngo donc bande koto ba bwaka ngunda na poto to lo baka ba kota li felo problème est que moni papa Marcelo beaucoup de respect au topé sa bango mais na oloba ke ba papa wana na ebité et sa popularité comme ça la bango bongo beza kwiti bon moni ba bombe o batu bazo mela ba jeune bazo mela ngala mo ba pasteur pe ba mela ba bombe parce que ce n'est pas normal yo pasteur o lekolo bake bino batu boboka bangunda to mona ba prophète musu ba leka o nzamba lobi ba diaspora nyonso bazonga na Congo ba diaspora bazonga na Congo nzambe mutalobi regardez-moi la prophétie lelo pasteur aleki alobi ke mutu nyonso boka ngunda sala boy a changé sinon encore talou felu non est-ce que batu na ye kombo wana Marcelo est-ce que botama na kombo wana so peut totali bien au moins un peu be kombo wana eza kombo ba baksa ko baksa il faut yazonga na kombo ba botela ye donc ngala oyebi sa pasteur so ki azangi mate ya côté ya assemblée ka nzambe pesanga mate ya côté ya parce que dernièrement na utuko loba na média na ebisi pasteur Marcelo façon zo sala zo ko manquer respect na ba mère apesi vidéo mo lobi ke so ki ba basi bazo sala kindumba trop et loko nzamba frappa bango eza mabele na bango elembaka ba oui ba image ezali et c'est là dans les réseaux sociaux bah tu vas aller là on a image dans un téléphone parce que Marcelo on a dit mais comment est-ce qu'un homme de Dieu peut akoloba que non ma belle ce qui a moi c'est quoi c'est kindumba sali mais ça ba si musu so moni asa asala ne kindumba te abali pénal légalement aboti moi na liboso ma belle quoi est-ce que ça kindumba c'est ça tant que pasteur zo ba que non ba ma belle quoi c'est que les pasteurs c'est que ba ma belle tu a basi église ayebi yango ozomona siko nyonso na est-ce que c'est ça l'évangile? Non. Donc, moi, je pense que le pasteur a l'okaka bête loko moko boye pour arriver batazo en actualité. Parce que au moins, ma catholique, mais ngala osenga na pasteur Marcelo, vraiment, avec beaucoup de respect aux pesayo, homme de Dieu, ce n'est pas ça la manière de sauver la génération en Zambie. Tant que ça, bande koana,
ba bwaka ngunda wana oyo ba sala na komba ba tumususu be ba ajo bango ba kisa bon ba zonga na Congo bongo ba mbongo ya liaka ba dimi eza bato ngunda te atika pe kolia ba dimi ba tanguna bato batala YouTube ne ba kotia yembo na chaîne mais ka bata poto wana batangunda ka e ngape no senga na bande konyo so poto bo se désabonner boya na Sarato la TV boya pe na Ezekiel TV bo la ngai biso to lingi batangunda ngana biba mama nyoso ba na poto bo changer te ndenge ka bo mama nga mutu abenga bi papa naza orpheline de père et de mère ngai ne naza boye na tine na komi awa na Norvège eza nzambe na yaka ki boyi na France mais nzamba salanga grâce na komi na Norvège donc muta mais na France ayeba été donc ndeko kaka moi ba association pour ba memie ko na komi ki boyi na ndaka ndeko moi si nzamba sungi a komi na Norvège ana posa nzamba pese mukanda to sambela nzamba pese mama na mukanda a komi siko norvégienne fille wana azo tanga pe azo salé na olia moi offrande na ye siko muta boye après ayoki pasteur Marcelo habité Agezon Sanguna azonga na mboka na biso c'est là où maintenant balingi ba tant na mboka na biso ezana na pasi donc ba to wana seka ba ko renoncer puis mundela ozani o chasser bango maman moko atuna ngai papa ngai lelo naza tala boye nazo mukanda tala alobi ko loba na kende na mairie na c'est pas vérité ngabi mama ko kendete et na yebiso ke mama Sarah mama na prophète moko ateyaye yake na mairie mundela botola papier et puis après si combien de jours après ça 14 jours azonga na mboka na ye maman na tikali na 7 jours azobenga na prier pour na ye papa prie pour moi ba yima refoule ngabi ba yima refoule ozaki na mukanda makambo na pesa o sali yango papa pour na gagner beaucoup de kolonga bino c'est Dieu qui a permis et ça le logo monte ko salama ce qui nous a permettre en tout le monde na kata Bible Abraham a kosa lobi ke Sarah ndeko nanga mwasi aza mwasi na ngate mais a kosa mais nzamba alimbisa Abraham pourquoi a sauvé Abraham tant ailleurs ils ont sabatu batu ba lo ba vérité pasteur offrande bon peut-être ça quitté pour biloko azolia nyonso e utaka libana bato libana mbatinde la bo offrande mutako sabino te mama Sarah plus ba pasteur au monde ba odondo awa eza mbongo zo utalibana tande tina kini bon na ebité amoka za na partenaire politicien chrétien ni nga ko ya sombele mutu arrange revers ya kitoko bi amer awa na Congo amoka a travaillé na politique pour awa na Congo soit aux politiciens no na mbongo ato travailler na banino administration fonction publique salaire à malonga te ba 300 000 donc ça veut dire que a manqué d'abord respect d'abord pasteur Marcelo a manqué respect na tira jamais dans le langage na Denis Les na tira pas dans jamais langage na ye mais sur le point là na ko za la mokié moi langage na ye alobi mabe parce que ça pas changer combo comme Esther hein oh a changer combo comme Esther boya ye bien côté adas a changer combo comme Esther ko changer combo ce n'est pas un péché être sauvé c'est le problème il y a sélection ya Nzambe ato bangi Nzambe banda ti tongo soki tangamo kende na lieu du tourment ko kende lo les élection ya Nzambe ba emene ya nga na mona emene ya na lola nga na kenda ti na lola na mona emene ya Nzamba memanga mais emene ya fille un musicien profane mabe emene ya sala uzomona Nzamba sélectionné comment donc nga na oyebi sandeko nga na mona ka moni lui se vante que comme il est saint azamo santo biloko mo ande ngwana mais YouTube wana a monétiser ngote pour YouTube efutaka mbon a monétiser combien de visionnage batala kai asoka mbon et puis batana batabangunda bo fongo na misu boya et pas prophète abishima boya na Sarato là. Merci beaucoup prophète, merci. Mais au symbole le remora bien comment est-ce qu'on réaction à Denis Lessi a silika qui a pesa qui peut ba quelques exemples alobi Marcelo akeba na esino ta kochela e bar likolo alinga rappeler jour bakutana ka biloko ba melaka wana Denis Lessi atuni Marcelo mais omoni a pas fait na konsenga bachela biso le mango problème té a rappeler babiloko ba melaka jour wala bakutana ka Denis Lessi moi j'aime Denis Lessi azali attends les mon abeta et moi loko mais c'est un peu quand même qu'on respecte mais na ebike asa mutu ya pièce sur pièce et puis il y a la vérité c'est que ça va plan oh asa ba plan oh ayi ba secret ba toi ça va me kasusu sera meki li susa oyela mais na je sais que Marcelo les résultats Mikolo a go fa na 3 mois 4 mois mais sera meki
Denis Lessi sera promettre à réaliser. Alors que ngana yelo pièce sur pièce. Et puis on y a taillé. Ngana senga prophète Denis Lessi nzamba asimbayo nyata perwana. Nyataye. Pour ya mona yaza mo santu. Nyataye penza. Bimisa ta moi moko. Toye basiko Marcelo Bisika zali. Merci beaucoup prophète. Vraiment merci beaucoup. Kaka na kati ya makamuna bino basai na nzambe to uta komona mwasi moko. Vidéo na etamboli pe na ba page et koti na ba téléphone na batu koloba ke Diana bimela kiye liwa ya Diana za na maboko ya actrice comédienne. To koti na confusion. Koto yo pacte ya mbudi, koto e komi o comédienne mutabomi. To komo kota na confusion na ebité musakoli soko ko lobani to pe soko so tali vidéo ya mwasi yango. D'abord na tala kiango, na tala on a seka fort na koya tina mabele. Oui, na seka fort na koya tina mabele na bike ndeko alinga diembela na sima zo moi base na ye. Po ba msuba yaka na internet pour na base. Abetika iloko na pas zo moi base. Mais Dieu a parlé. D'abord, un gars qui a été na makomi. Pour n'intéresser que non, c'est faux. Pour mon limo yende qu'on a biso père son âme, ma sœur Diana, et que jamais que ça l'apparition pour ce moment. À moins que Nzamba Talisi, moi Nzamba Talisa biso, on a donné beaucoup de lumière. Et puis prophétie est à ton raté. Il y a yeka Diana Koufi. Il y a yeka katangunde kwa Koufi, mais comment tant d'abord maintenant bela. Pourquoi appeler ça profession en été? Ou bien c'est que attention ma sœur Diana, tala mutu comédienne mo kingandi. C'est d'abord une que c'est une fausse prophétie. Et c'est le que route na mutu endeko. Na la une fois comme ça cardinal akufi ayote na kutana cardinal. Donc yé mutu nyoso akufa na mboko ya kutana nae. Lobi peso peta na biso kokito kei akuta na muto koso prophète Ezekiel abiba bomengai muta bomanga zate ngana l'homme de bishima mo pepe muta go bomangai azata mo ke Yesu nda bomanga mais tant on de croyait à lobi eloko wana maman c'est des mensonges c'est des mensonges ça lukuta bon comédienne wana bomi ndeko aza wapi osomon o azali banda ya mboka. Parce que eloko nini ya ko bomela ye maladi nini libanda mboka akobwakela ye maladi yango d'abord eloko sere bato bayeba na maintenant na prophétie omoni chaque pays ezana ba pays na ba limitrophe ezali bisika mboka na mboka suki après mai esenini ebimi po muta beto masase uta na Europe ou bien na Brazzaville comme awa il faut akatisa mai OK ebale ndenge nzabo ezaka na ba être bazaka na kata mai ba être wana oui ba esprit wana bazaka selon totem ya chaque famille. Yomo na chaque famille totem na bango mbembe mususu nkoba mususu nini tutu ngando mbisi tutu osomona siko avant ekoma na pas esengeli totem wana ndima et puis avec quand esengeli na kata famille andeko Diana bandima po eloko wana esandi kota na expliquer la fausse prophétie andeko tant muta utu libena soka lobaki peut-être awa. Là, on peut la citer un peu. Mais ce qu'on veut que musika kuna, c'est archi faux. On les a pensé le kuta. On a la fifi miel na Turquie. On a mamba le kuta. Baba ko se lande kwa batute. Bako se lande kwa batute. Maboko vi andeko Diana. Eza na maboko ya mutute mutukingande o parala abomiye jamais. Eza eloko yo e outil à partir ya part salama lelote. C'est que baba pululu pe bakenda bongo. C'est que baba o tu kufa mama chako banani tout bakenda bongo eza part. Eloko zo salama lelo salama pe na Zaïre. Osomona. D'abord on a expliqué de connaissance spirituelle. Pour na expliquer que non dans Diane article ko bimela mutu moko te pour ce moment jamais. À moins que message prophétique on zamba pesaka que abimela yo bebo solane jamais. Pourquoi? Parce qu'il a expliqué d'abord la mort. Mutu soki ba bomiye. Mutu akufi précocement. À ça là 40 jours. 40 jours on a au salle il y a deux anges au baka kozwa mutu. Ange de la mort et puis ange de la lumière. Ange de la mort akoya aromemaye bisika nyoso tambola. So akota bisika nyoso tambola négativement. So akota ba hôtel on met na hôtel boîte de nuit. Bisika kenda bunda, bisika kenda sala mutu mabe a hôtel isaï. Et puis soki a tambouser pendant 20 jours. So 20 jours et coquille. Des anges de lumière à kozwaye. Ange de lumière pas kozwaye a tambouser bisika nyoso sala bulamu. Akena sunga ba orphelin a omeme
kuna akenda ko bigisa mwana mwasi moko azanga eloko kolia akenda ko pesa maputa na ba femme veuve akenda ko sunga bato bazangi eloko ya kolia akokende atambwise bisika nyonso bolamu ndeko dia na sala ndeko sala 40 jours parce que so 40 jours ekoki yango monaka na ba famille na biso dès que 40 jours ekoki basala ni bapanzi matanga soki 40 jours ekoki ndesko molimo ya ndeko dia ne osala nini ekobima ekokende na liemo babenga ngo purification na kata lie wana ezaka na le 24 veilla o ba jujaka mutu babenga ngo pré-jugement bako mesurer mabe oyo ange de la mort ayeko bimisa oyo sala na mokili na malamu o ange de lumière ayeko bimisa oyo sala na mokili tamba ko peser yango ba moni ke mabe na yo leki ke malamu oke na lieu du tourment so ba peser ba moni ke malamu na yo leki mabe oke na lieu du repos ozo comprendre ce qu'on a espace ya 40 jours akoki jamais ko sala apparition ko bimela n'importe qui jamais à moins que Jésus-Christ azwa biso ndenga zwanga avant que tu dises à Kende, avant que tu bateau sur bakufi ba Kende, pour na yeba ngote, bazala na no vivant tant peut ça ba prophétie wana. Wana là ça va mais que pour le moment que Diana bimenga to solo la yebi singa mutaboma ebobe. Mama wana eza luvunu eza makambo ya lokuta. Donc ezali o ba benga ngo ndeko alinga créer loko moko pour bato batala ye. To yebi makambo ne dekana ngo na ba YouTube. Et puis so tali prophétie na au monde ngo pratiquement charnel. Charnel, ça n'a rien à voir. Et puis Moutazomi benga ngana médium. Médium c'est une sorcière ou bien ndoki. Médium namboka médium d'abord un médium azamta solana ba oui. Oh ba oui chaque cimetière ezakana esprit ejekaka milimo nyonso ba oui sauf ba o ba kufi na Yesu. O ba kufi na Yesu bazaka gérer na ange ba benga kaye Uriel. Mais ba o ba kufi na kati ya mabe bazaka gérer na ange de la mort ba benga kaye Nickel Apoléon. Donc muto oui. Muto ba bengi comment Nickel Apoléon eza ange a géraka ba cimetière. O a géraka ba cimetière. L'esprit ya ba oui. L'esprit ya ba oui. Siko ndenga za wana soki muto bengi ngana za midi. Mais bilamba ba Nickel Napoléon. Mais la Bible dit l'ignorance tue. Ouais. Mon peuple périt faute de connaissances. Ce que le problème est que ceux qui mutabi que ngana solakana ba we c'est kaza médium. Oh na kata Bible. Saoul ta nzamba boaki. Ake ko luka prophète ba bi tomoni eloko te pona bitumba lobi. Ake na lirim tunum ezaki pertora, ezaki na 12 pierres ba pasteur ba yebiango. Soko lobi makambu epeli muinda, c'est que makambu eza vérité. Soko lobi makambu epeli muinda te c'est que eza faux. Saoul ake ayebisi bango est-ce que lobi to gagner muinde boy kopela. A lobi muinde boy kopela bité. Lobi eza combat lelo fona za résultat. Aluki ba prophète ba bi to moni eloko te. Ndage na oluka fille mo kala na cimetière. Baba ya zaka medium. Ne aye a se masquer abike na posa mutringa ni belela ba wo ya zumbo ngasani ya pesi. Tant a pesi ya invoqué molimo ya Samuel de Senini et bimi. Donc muto solana ba wo ba benga kaye medium. Oh, dans notre temps on n'a pas besoin de médium. Le Saint-Esprit est là. Comment est-ce que Moutago Lobake n'a coûté un mot wana to sola kinaye? Ça va faire quoi pour na sali na biso? Ça n'a rien à voir avec notre sali. Comment est-ce que Yogo na coûté naye ayebisinga Moutago mie azana tirki? Non. Wana eza lukuta. Eza lukuta. Et ça que problème que non bandeko bazanga eloko ya kosala bazanga eloko ya koloba do moni ba oleka na télévision bazo kosepi balanzambe ba komi pe embrier c'est que ça makam non balanda nzambe nenga zoloba et puis eloko yo yango ekosala ke ba comédien belé ba se distraire ozomona ko to sata salaka oli ba comédien ba luka boke na mbudi bo luka délivrance na bino boko se distraire na ba message contraire o kete abimela kinga yo abimela ba doute pour rien ya abimela kiyo so ba tunier maman pesa biso preuve papa pesa biso preuve abimela ko preuve tangible exact o abimela ngai exact et ça mama lukuta et ça lukuta en tout cas merci beaucoup prophète pour l'éclaircissement wana et avant to kota vraiment na yambo ya message o yeli biso lelo et makambo etali ba artiste na biso bino pe boza ba lisu ya mboka eza peu important na tout na motuna oyo na habité soko tala ki vidéo moko eko circuler na réseaux sociaux parce que biso tout koma to réseaux sociaux koza musai na nzambe mais na ba groupe ba vidéo eko taka partout. Alors peut-être pe vidéo ane komela kio na maboko vidéo ya ndeko na biso artiste Dadju na artiste Fally Ipupa oyo bongo artiste Fally Ipupa ako benda ndeko na e Dadju bag na mosapi
yango après ekozongisi la Dadju mais regard ya Dadju tant ba kolongola e bag atikala ki stupéfait donc azo donc à mon on dirait perdre le moment quand il fallait OK nango mais fallait akanga yango et puis azongiseli na maboko pe to moni ndeko na biso Dadju azongisa yango sous na musapite na sengi na régie ba balancer biso non image yango et puis tozonga tozwa analyse à prophète. Merci beaucoup Bandeko Boiti comme on a prophète j'ai côté l'image pour tala kiango. Réaction na yo za père spirituel, bozara na ba spiritualité. Acte oh fallait ça les message ni na pesi na batu to apesi na Dadju. Voilà na wuti otala image wana malamu. D'abord na banana analyse d'abord ezali physique avant la spiritualité. OK. Kotala d'abord na artiste lokola Aigle ndenga zawana bag et le bengi bag pendant son bag à taille $10,000 au son manango. C'est ça. Parce que azana mbongo. Et puis étant le remonte d'adja là na le bogo na ye. Ko impressionner jamais. Ni mutuka ninda kuninini parce que mutu nyonso ayebi ke ndeko fali azali na mbongo do apambwama. Amen. Donc mutu nyonso ayebi. Ce que tala acte o ya sali ko benda bag ko zo bag na maboko ya artiste Dadju. Spirituellement, ils ont des signaux subliminaux. Subliminaux, ils ont des signaux derrière ça, il y a un message. Tout geste est en public qui a battu. Expressement. Geste est toujours suivi par un message. Parce que niveau artiste comme Aigle, à coquille jamais devant ce grand public, à bendaye bag. Pour aibi qui va tout filmer, ba aibi. La caméra peut ça partout. La caméra peut partout. Non, aibi bag, alulagi bag. Mais une fois à Sali et Lokoana, il y a eu un message qu'il a donné à Dadju. Ce qu'on a même dans le sens spirituel. Succès, il y a Dadju. Et impressionnant les musiciens presque nyonso. Les lois dans le monde tolo dans le monde musical, muto atikali penza na domaine de na rythme hip hop. Ezali Gims na Dadju. Bangonde muto ba pela la monde entier. Ce sont des Congolais, nos frères, nos compatriotes, mais bazo travailler penza makasi. Mais koya na bango koya na ena kini awa. Muta simbi kini bon, naza fananete, eza fali. Et puis en Afrique, et ça fallait. Fallait à Ebani. Fallait à un succès qu'on les a, c'est presque belé. Ce que tant à mon moutouma, on va bouger le monde. Aïe, automatiquement il faut aïe ba. Et là on y les a la carte naïe. Ok. Azana nini. Et là on y ni ouais ça qui pas comme na maka. Na makambo. Vous comprenez? Ce qu'on a quatre vidéos wana, qu'on soit que logo so tala tidi ya Dadju. A fongola ki munoko ko kamwa donc andima kiteke akoye ko bimise loko na loboko naza pasteur mais total appel ba musique et puis bimi na facilité on dit ba yango ko diembela te et ko diembela te est-ce que mutako la tabak et diembela na scène jamais et fait la bague mais bien serré mais ko bimo ya bimisa ki wana il y a eu quelque chose au bato molimo ba monaki mais nga étant que mutamolimo na yebi très bien que il avait trouvé le succès et ça la Dadju asimbi yango et puis Dadju ndenga zambo soki azongi pa ba maître spirituel na été ndeko na biso Aigle aokanga succès ya monde entier ozomona bomona kana 2022 ndenge ndeko akopela makasi parce que c'est quelques mois pour succès nini année si là et puis eloko ya sali wana abotolier déjà si succès ce qu'on a na expliquer ce que batwa ba pourquoi ba bisi balata bag au moins bag ezali na kata ba bag nyonso ezala ba bag normal ezala ba bag artificiel et puis ezala ba bag super surnaturel ba bag o ezaka super surnaturel ezala ba bag o ba chaka mingi ba emblème ezali ba bengo ba pentacle o ba chaka ba ya succès ezali ba ki bato ba lingo ezali ba ki bato no peso mbongo ezali ba ki bato ba noyeba na ba ya domination ezali et puis bato lo net ba Dadju ba ki mo bazana mo mingi ya succès mondial donc ya ko la ta ba ki mo ka ta la ta or bien non plupart ba musiciens au monde ebele ba bag na maboko na ba bag mo ya ba succès makambe belé mais tant bo mutu moko aye uninga no pe artiste à côté pas ça le lokana bimisio donc
pour TV, hein, toute chose n'est pas bonne à dire, mais n'enga na kundola ah on a étalé ça dans monde na domaine spirituel pour et là mamsou nazo réservé à artiste na biso mboka atapa yibi succès ils appellent un problème té mais na miso molimo il avait récupéré le pouvoir de Dadju. OK. Donc wana pena c'est rien à dire, il avait récupéré le pouvoir de Dadju. Et puis tant que jouer le kwana baga zon sang sur na le beau côté. Donc à cause zon sang il faut kende li sous travailler yango. Pour sinon Dadju a osé sima ya aigle. Donc ça bon. Merci beaucoup prophète pour l'éclaircissement étant que serviteur de Dieu. Prophète sikoyo to ningi to pesa o mais par maloba to pesa parole parce que obenga ki biso ki pe na message à quoi annoncer na communauté na biso na diaspora na monde entier na bana nzambe. Na ebité message nini oyo na mokola lelo memeli biso. Vraiment maman Sarah nzamba pambola yo na sepelaka na chaîne oyo. Pourquoi? Parce que nous avons rappelé libre à Koloba Marambo Nzamba Tali Sarangai. Mais ça, Nzambé, admettre photo Sambela, Nzamba révèle la Biso Marambe Belé. Moi, je suis prophète, là, la lokola Moutounio sauté. Donc, son là, il faut Nzamba passer un message. Dans un message, et ça, Batou, on a un message deux catégories à Batou. Dans un message, il y a une femme. Il y a un grand artiste dans Katambo, dans Biso Congo, dans Opé Sango. Et puis, deuxième message, il y a un message, il y a un comédien. Et puis un avertissement. Un avertissement solennel. Ce qui va se repentir parmi deux personnes dans moni. Na kati ba comédien na comédien na basi. Ba yebi makamba salaka. Basala musala ya ko boa ke la ba comédien ba ninga ba comédien ba maladie. Pour être bon, on va faire apparaître toujours dans la scène, va toujours à la top. Donc, ce qui moutou aligné kaka abima et on va kena bonganga pas ba sali kiss ba bois kele maladie. Et ça ba comédien mi balé à basi, nous avons révélé ngango, ayebi singa mo na benga ki na batongo, na yana kota na pesa message wana. Et ça ba zo sanga ba comédien wana. Bolinga kokanga baninga bakende liboso te. Bolingi baninga batala bango te visibilité salate. Bosala bango oyo benga ba mauvais rituel. Bozo kenda ko diminuer au succès na bango. Ba comédien na bozo boaka ba maladi na banzota kutu nzamba isenga monika panda ba matanga ou. Dès que ba kundande so diane. Ezana ba comédien mususu oyo ba zo maladi et puis ba vanda na bandako na ba maladi wana. Do ba maladi yango eso utakana na mbudi kuna na DS. O nazoloba ezali andeo ya parts. Okay. O nazoloba ezali eloko oyo ba kaka ba comédien ba salaka. Ya basi kaka. Ya basi kaka. Parce que ezala ba comédien presque mingi plupart ya basi bazanza na babiloko na bango bazala nango. Moi ba simba moi ba kisi ba biloko misu bazala nango bazala nango. Ya ko boa ke la ta. Yango pozo mona pe ba otikala ko linga jamais ba accepter message on zamba pesa ki ba kendo za la délivrer na mbudi kuna ba olinga ngote et puis baza plupart ya ba comédien bazo telemila nga na ba émission bazo finga bazo lo ba biki non sonalo beza lokuta et nzamba bina bisa bango ba se repentir ba tika ko boa ki la ba comédien misusu ba malade soki ba continuer bo mona année prochaine ba bela liboma bo mona ngo ba année prochaine ba bela liboma bandeko ba otala biso bosimba profession. Dès que ndeko dia nazo kende bo moi ba comédien musu ba zo ba malade ba bwakila bango ba malade dès que bo mona ka ba malade na ka ba comédien na so ba olandanga o malade moko mystérieux na nzoto yaka to salo prière na ko zonga nazo seli ba comédien wana po na yebi bango baza ya basi musana bango eza ko bebisa ba vie ya baninga na bango ba artiste nzamba bina yebisa bino botika 2022 eza année ya film po na bino et puis message mususu nazwaki ezali message ya moi si ya bon ngana boya penda kotanga bakombo na yebiki bo obande pe ko lobele mingi awa bozali na batiraema nani artiste na biso na to lobela awa aigle donc aigle na moni siko moi si moko lobela ka pe dossier na yi azali bana mboka mama bana na voilà na ebité aza ya kalabe ya mikolo te aza mama bana na eba bota bakabwana déjà nzamba ta senga moi si wana pour moi si na une légitime bazani ce côté mais moi si wana ya kala wana nzamba pesinga message o est très capital pour na moi si wana message nzamba yebisinga pour na moi si wana et puis mission oye azui oya zwaki ngomoni makamsusu mama ti moni nzamba épargner kiyo na kata dossier oyo nzamba yebi parce que zaki mama do bangi basimbisa zaki touche mne basimbisa kiyo tant même mission na bando leka bon tema ki nzamba pesanga pe une opportunité à pousser na ponga notre bandi lelo te
Nzamba isinga que mission à moi c'est une mission, c'est une mission il y a que détruire vie artiste. Donc pour ne pas citer son nom, vie artiste, donc vie à un grand artiste na biso moko na katamboka. Non mais il faut tant à combo artiste na biso parce que les un message. Aigle. Pas l'andara biso fali pour pas aigle. Ouais. Donc moi soana Niki na simanaye azali na ba artiste congolais. Oyo bazo financer pour détruire vie ande konabiso. On nzamba révéler ngai. Et nzamba bisinga na yana gebisa ye. Soka continuer ko sala ka ba complot pour na détruire. Ndenga do continuer ko détruire pas muto aza innocent oyo asala ka nyonso pour na bana na ye. Nzamba be frapper. Bon mona ka mona mwasi wana akota ndako azo infirmité. Ah bon? Au bukana ko bukana moko ta okoya. Ko bukana ka moneka bu mku a se déplacer et s'il a vendu landako. Et on nzamba bina pesa ndeko Niki o azana mboka ya France. Actuellement nzamba bina yebisa yo. Pe même bisiko zali actuellement dans la Brazzaville. Pour nena lo baboye ana Brazzaville na mission marqué ça na Brazzaville. Na pesi professionnel na média na yebi yote na pe na ndeko yote asa a on a pesa message. Mais na yebi que message il faut capter en bien. Nzamba bi mission que ça na Brazzaville tika. Et mission oyo ozui ya ko détruire artiste wana nzamba la bitika parce que mutu wana ana motema malamu envers yo mutu wana ana problème ita envers yo et satana azolinga asala toutes les façons pour détruire peut-être yo zo ebate bana oyo moko boti et mission yo zui à partir ya ba artiste oyo bazo kotiso makambo nzamba bitika parce que fimba nzamba infirmité et goya libosono na peso message na yebiote toza famité toza bande côté quand on appelle ça pe ba comédien depuis na peso mais message pour na prophète ka ya ba comédien te ya ba tendance nyonso. Est-ce que prophète Oluka ki moyen mususte à rejoindre la fille pour na repesa un message to et senga ka oya na ngongo yé na message à ba comédien de nzamba talisio. Bon, na Luka ki moyen vraiment na batana ngai na mona ki moyen propile César Olikaka na média ko pesa message parce que du fait kaka aza financé. Il y a des gens qui font des émissions pour nous détruire. Oh, il y a des gens détruire. D'abord, ils ont dit faut pas que na partir mais média. Oui, il y a un peu na média na pesier message wana Zambalobi atika mission aya kinengo. Raison pour laquelle même yo lelo oyo batu ba inaki yo à cause na ye. Donc ezala ke loko mo ba inga ba travailler. Oui, mais Nzamba bimisa po inosaka abimana ye. Et Nzamba bina yebisa ye atika Nzamba obTP na message na ngina loba lelo. Mais na loba ngo prochainement c'est na dévoiler 4 pouvoirs oyo azo sala la mikolo. Ah? On a dévoilé 4 pouvoirs au azo la mikolo. On a dévoilé. Oh, la fille azo la fille Niki, on a dévoilé en haut. Ok. Merci. En tout cas, merci beaucoup, prophète. Les Kambango et Salinga moi. Et namoni yango na zwango sérieux hein, parce que ndeko na biso moi si tango ya la histoire na e à s'apparaître raté. Eza maloba, ça il a pouvoir ya maloba. Et capta monde entier batutu ba comment soutenir rien. En tout cas prophète sepe la penda to yambo lisusu o yela biso 4 pouvoirs o yazo salela pour na kosunga bande. Qu'on a habité prophète pour na ba comédien ngo uti koloba na biso wa ba comédien ba boaki la kabaninga maladie, ba lati kabaninga ba masque de vieillesse pour na ba tournage, pour na mibali et msusu ba koboaki la baninga maladie. Après ka matanga oyo kaka batu bakovanda ba comédien muso abasi ba kozwa maladie et ba o ba kobela maboma est-ce que papa ko pesa bisata moi basine na bango te toye to milengela ta na bandeko na biso pa ba comédien mususu ba miyeba ke natambola na ndoki natambola na mami wata natambola na nganga bandeko bazala balobani bazala averti quand même. Voilà Bassine ezali et puis na olobana nuka ke premier signe ba oye ba kezan de kwana bo mona ye azaka mingi une femme autoritaire hein une femme autoritaire bisika no sazali alinga toujours que se faire voir que dominer quoi le kolo ya batou hein c'est vraiment le bateau ba yebi pena monde wana bon na yebi on pena tengala ba mambo na mona na vision bo mona azaka trop autorité donc azaka une femme la décisive de oh ya lobby on peut otikala ba vérifier parmi ba comédienne et ça fille on est pizza matin singa za sirène kafiango fille wana je pense que nakoya ce qui a continuer
ngana kutale ata kombo pe na utanga. Ok. Ngana prophète en Zambie na banga ata kombo pe na utanga. Problème ezate. En tout cas, merci beaucoup prophète Toshite déjà na émission na biso na ebité et zana maloba mususu ou peut-être olinga ko bakisa likolo ya ba message nyos tout na marambo to solo linayo pour te clôturer émission na biso tozo ki manasi matang. Bon message ezaka ke ba comédien bazo tungisanga trop maman vraiment bazo benga trop. OK. To sambela na bango mais ngana yebisa bango ka ke bientôt là to peut sabino déjà programme exact au to sala ke to kuta na biso ensemble to organiser moi prière moko et me biso peto kende ko kata pact wana. Vraiment numéro na ngaka eza plus 243 97 76 24 404. Soko bengi ngomoni ke naza communication pour m'appeler ko taper ibili. Tidaka voice na oyo kananga et puis na pesi yo réponse. Maman moko abisinga bi papa zaka prophète ba comédien bongo biso batu. Na prophète na bino nyonso. Et chaque jour na sala ka ba live na Ezekiel TV na partie à 20h. Wana zaka mutu nyonso o comédien te bozo benga tozo sambela ti to betaka 1h30 il y a intercession na live na YouTube prière esili to kabwani. Nzamba pambola bino. Merci beaucoup bande konyos to bolandi biso bo partager émission, bo partager, bo liker, bo tia ba commentaire, bo tinda pe ba mituna na bino na WhatsApp bo komela biso pe ba remarque po to bongisa musala. To kutani na bino mbalasima na émission mususu. Au revoir, ciao. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet.